nga comprendre nanga pour la plupart ya ba journalistes eux ba commis populaire ba kanisa ke ba sala mi pona za politique. Non, faire la politique il faut être initié. Là ça et puis na bisabino et le moko il faut boye bango ezali nini. Mbongo ya politique eza mabe kolega mbongo diamant. Et si la gambangu siko ba pesa par exemple 100 000 oh le finga mutu na tellement bandi il faut zaga ah oui $50 au pesi $500 au sugaga mbongo eleki kala pour ko justifier pour la nini sala kilo quoi et puis la suko sutuki de wana $5 000 na maboko et ça na ngolo wote okonduka lisusu. Est-ce que vous avez bien raison à Ibiza na Ibiza ezalaki justement pour permettre à Kabila d'avoir 2 ans. La famille Tshisekedi, la famille politique IBPS a toujours été entretenue par le pouvoir. En politique, ce qu'il a fait là, c'est sa mort politique. Comment il y a Moutou, au Fayoulou, au lobby m'a bien fallu, même à Kambo, ils ont fait privé, bien que les gens consomment, au lobby même à Kambo, ils ont atteint. Si vous pensez que Moutou n'a pas en considération, ah, Moutou, ils sont aux appels menaillés, attends, ce que ça lié, le comment il y a ma baie naturelle, il y a ma baie, à Kokenobet à l'issolo. Alingi, atala, émission, Yakambangu, info plus. Info plus, Roro. Aïe, 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus, Roro. Pona mona, bansango, ya miziki, ya culture péa, ma cambonien César kao. Info plus, tala pe mona, info plus. Babaki bonga to kutana wa poto ya ba invitation pour babaki ba tika invitation ngolelo ba yete nous ba yakite lelo ba yete mais batina ki na Facebook siko na Facebook esengela ki bonga muta sa capture ba imprimer mais ba yobi ba batina ki ne pas que dongo non mais Théodongo aza avocat fa unité mama ngai elo onini ko sala makeo ni na mutu bezana problème ba ju ba tike lui invitation na pas voisin. Non, le voisin n'est pas partie prenante dans le dossier. Donc, ce qui veut dire que l'administration a bien commis défaillante, justement parce qu'on a tout politisé. Et puis, le monsieur les a livré au Malanga. Il a dit que Baza ko poursuivre Martin Fayoulou au même moment Baza ko lingaba éliminer Théodongo. Au même moment Baza lingaba éliminer Dr Mukwege. Beaucoup remarqué les alliés parmi bateaux Baza ko bunda pour na kolinga pour faire respecter la constitution et surtout les droits individuels ya ba Congolais. Yango biso toza ko loba boy. Toko ko ndima na biso ba déposer invitation. Mais ba ndima pe que biso nyonso tozali na sima ya peuple, biso nyonso tozali na service ya peuple pour se retrouver à niveau à palais de justice. Non mais bazo sambisa nani? Bazo sambisa peuple. Le quoi bazo baza ko protéger ba Rwandais. Mais bon c'est to le bi na d'autres pas na koloba bazo sambisa peuple oui mais ba robenga parmi bango faut me consumer pas zala. Et kasi mo konzi peuple. Que yewana Martin Fayoulou. Martin Fayoulou. Nani encore. Yenda ko samba na place na bile population quoi. Ya ko samba na place na biso te. Biso nyonso ne photo ndeko samba. Ye alali mosali. Loko bango balingi babundisa biso tokene to samba ensemble. Ceux qui va poser monsieur Martin Fayoulou la pesi réponse, après va si singa pe na pesi réponse, ba point c'est pe biso te pesi réponse, tout année tout ça. Et là on a ba la simple zaini. Et là que biso le to na opération comme na ramassette. Ceux qui va convoquer monsieur Martin Fayoulou na babuso ba o zo sala mawana. Tokoya na comme na ramassette. To komboli pas bazelo ba d'autres pas bazelo ba Martin Fayoulou mikitisi donc akitisi valeur na en quoi? Akitisi valeur na nini? Na question za ya ngai. Non, mais akitisi valeur na nini? Abane ko miteka na combien akitisi valeur na nini? Non, makambo la simple. Et le Seigneur va te bailler bezali bo. Ezali que il y a un plan contre la République. Et plan wana ezali simple. Plan wana ezali simple. Ça te dit na bango ezali nini? Ba isoler monsieur Fayoulou pour qu'il permette que bango ba atteindre ba viser na bango.
bazali na posa ya koneutraliser le docteur Mukwege, bazali na posa ya koneutraliser M. Fayulu pour que bavise na bango par rapport ya bavision bazali nango ya Rwanda esalama. Makambo ezali simple yango wana tokende musika te. M. Félix Tshisekedi a violé intentionnellement et de manière intempestive les dispositions constitutionnelles. Mutu nyonso ayebi bato tu bayebi ke nalobeli mingi makambo etali programme à 100 jours. La constitution était claire. Le programme de gouvernance est conçu à niveau de gouvernement en collaboration avec le président. C'est l'institution gouvernement qui est chargée à mettre en application. Et l'article 93, le premier ministre est le coordonnateur de l'action gouvernementale. C'est lui est responsable devant le Parlement sur les questions du gouvernement dans son ensemble. Chaque ministre est responsable, mais le premier ministre est responsable en tant que coordonnateur. Mais ça, M. Félix Tshisekedi a Zimbabwe à l'État a péché à moi la mise en connaissance. C'était déjà une violation en constitution. M. Félix Tshisekedi s'est permis de suspendre l'installation du Sénat. Maman la mère a dit ça, Souka. En dehors de la violation, il y a sali à violer. Yambalo a violé Nini, a violé le droit. Il y a juge constitutionnel. C'est-à-dire, lorsqu'on viole le droit à juge constitutionnel, il a qui c'est qu'on violé Souka, donc violation à Souka dans le monde, et il y a eu à violer le droit, il y a juge ou à censé à Gossam Sayo. C'est-à-dire, il y a un violé le droit au PJ. Mais il y a violé le droit à juge constitutionnel. Et dans cette réalité-là, ça pose problème. Il y a un peu de le babou. Le corps de M. Félix, c'est que ça a violé Nyonso. Alors, tu constates la violation à Souka à Mouné, mais qu'on est Nyonso. M. Félix, c'est qu'il doit être traduit en justice. Il y a un bureau de soutenir des marches, il y a Théodore Ngoï. Parce que des marches à Théodore Ngoï, bien qu'à la même moment, on a Moussikate, il y a une apôtre à annuler l'ordonnance. Dieu de oui. Donc, on annule l'ordonnance, pas l'ordonnance, c'est ça qui m'a bé. Mais au-delà de Théodore Ngoï, la Constitution dit ceci. Lorsque le président de la République viole intentionnellement la Constitution, il faut pas traduire en justice. Mais il y a une haute trahison. Décision ya yemoko balobi décision ya yemoko Fayulu ezamini mpona makambo nyonso akokende to kokende mama na ngai soki invitation se représenter na nani comment on dit soki parquet général. Ah oui c'est ça merci justice la justice pour se présenter en justice. OK. Représenter la justice ou pas? Maman Nangaï, ce qui est justice, et ça vous savez, à Malam, mais c'est fallu le reconnaître tout. Parce que vous avez convoqué Moutété pour essayer de respecter la Constitution. Ce qui est justice, c'est un service à Kabila, à Félix Tshisekedi, à reconnaître pour répondre à l'invitation Nini. Et puis d'ailleurs, l'invitation est à Wap. Invitation à la plus sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans l'esprit de Bango, sur les réseaux sociaux, il y a aucun non, mais Théodore non, Nazo Loba. Bisson te lobby, mais c'est Théodore Ngonda lobby. D'accord. Tu vas préciser invitation à Martin Fayulu. C'est la présidente Martin. Bon Nini, à comme greffier bon Nini, beaucoup de ça. Dominer dans la semaine à Salim Abel, vous appelez invitation dans la bâtisse pas passer dans l'église. So eloko ni bango baza ko banga po bayebi ke ezo sa meza ba aventure eloko mazo bi sabamo ezali nini ekozala pe occasion ya bien pour la peuple à se débarrasser na ba éléments malicieux c'est-à-dire que bosa mamna lenge Bézu M. Martin Fayulu le commissaire devant juge il y a eu des places à PPD après na suka wana Bézu le kangié bon maana est-ce qu'on est beaucoup sepela au moins bien bato beaucoup ne ko recruter ba kamona sans pour consort. Ne pensez pas que vous avez le monopole à la violence. Et quand mutu moko ta ko le bakeya za monopole à la violence. Mutu nyonso ana degré na ya violence. Mais nous voulons préserver les acquis, nous voulons préserver la fibre sociale. Yango to za le baboy. Botika osala ba aventure. Botika osala ba aventure parce que nous avons tous la capacité à nuisance. Le peuple azali souverain a ko zabino en charge. Et là il faut bailler bakayango wana. Et puis boza ko linga bo distraire biso parce que bozali na posa ya ko soutenir démarche ya Rwanda. Tu veux dire la jeune abino. Ça a tout nana. Ndeko wale boloja parmi
balite bosala bozalaki ebele mais lelo ndeko moko na kati na bino ya lutte a changé akomi na côté ndeko Mike Mukebai par rapport ya bapropos na ye ndeko ale bolonjo ozomona ke aza corrompu amoni ke kolanda ndeko Martin Fayulu ekomi mwa matata mingi par rapport ya mboka ndenge ezolinga kimia ezala to eza nini kimia efandi na boyokani boyokani ya liboso ezali constitution soki boyokani bokomi na papier eke na nsima bokomi kovele baakord boyokanaki parti oyo etikali baosani bakomanifeste estce yo okoki kolinga oloba na biso ke moto aza kobunda mpo na kimia alors ke moto oyo aza kosoutenir azali kovele libeko lui-même il reconnaît que M. Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Il y a un pas là qu'on reconnaît que M. Félix Tshisekedi a violé la constitution. Mais il y a un débat, il y a un débat, donc on comprendra que la plupart des journalistes sont commis populaires, la politique. Non, faire la politique, il faut être initié. Biso de la politique, de la journaliste était. Mais M. Mike Mukebai, au départ, bien qu'il ait été journaliste, il s'est improvisé politique. Azal journaliste, Azali journaliste. Azali journaliste, il y a ça la politique. Azali journaliste, il accompagnait les politiques. Et l'ironie du sort est celle qui a postulé à Bimi député. Donc quand Bimi député, il doit apprendre la politique parce que nous allons vrai. Ce qui se dit à la télé, ce qui se fait sur le terrain, c'est bien Nibal. Il y a ça qu'on va dire, voilà, M. Martin Fayulu n'est pas crédible, Marabeti va m'en $50, Marabeti $1000 et comme ça. Non, mais ça, ce sont des débats que nous, en politique, nous ne disons pas. Maman n'a pas été Maman Nangai, Monda Kanyaka, Rogo Wanga Nsao même Yesu. Et là, on a biso autorité au Banabato Zalibou. Politique, le monde à l'organisation, il a eu le quoi à Kindoki. Ngai na yo toyokani tolia mwana voisin lokwa toza kosala likamba lipapa oye olobi makambo ngana tosalaki obakisi na nyonso molako bosala ke ntango ozoloba eza kodiscréditer mpe yo en politique ce qu'il a fait là c'est ça en politique. Comment yo ozali na mutu otamoli na Fayulu olobi mabe ya Fayulu na makambo eza ya bafe privé bien que eza kokosa mais olobi na makambo ezali eza ya tina te siko presse yo okei mutu na kozala en considération ta koloba ah mutu soko oza pembeni na ye ata soko osali eloko moko ya mabe naturel ya mabe akokende obeta lisolo ata soko obetaki libaku akoloba ata soko ozangaki mapa ya kolia aza bajanga bato ye osaka nanga adai kotoliaki epa na biso ça ce sont des débats nazo opesa ye conseil moi na oboya koatake eti na opesa ye conseil heureusement que ye moko akocomprendre yango après na opesa ye conseil en politique soko olongo esika longwa bamakambo mosusu ezali confidentiel ce n'est pas important koloba yango et puis makambo oyo aza koloba wana est-ce que a réfléchir bien parce que eloko ngao na yebi ezali nini ntango ye azalaki na prison avant kota prison bapikisaka bafutaka ye babanda esi kofuta ye salaire na ye te en tant que député mwasi na ye na bana banda ovivre ndeni nani banda ofutela mwasi na ye na bana na ye classe nani afutela ye loyer ese bato nyonso wana oyo basala ye bolamu ye amonaka yango te po yo ozoloba ke non voilà basalelanga biloko oui mais balekelanga $50 mais il faut me poser question qui a payé pour sa femme et ses enfants le loyer baliaka ndenge nini te nga koyi koloba yango te nga aza politicien naza babiloko ya babassesse wana te yo olobi napesa ye conseil eza conseil eloko ezali vo ezali nini ngai nazalaki na olenga nkoi nalongo epa olenga nkoi oyo amona ngai aleki na tv nalobi mabe oyo nasala oyo olenga nkoi asala ntango azala nani nga nazalaka na Jean-Marie Boulambo Kilosho nalongo epa Jean-Marie Boulambo Kilosho oyo amona ngai naloba mabe na ye nani c'est ça la politique. Tout politicien yebi il y a des choses qu'on ne dit pas nga yebi makambo ebele sur vie ya Félix Tshisekedi naloba yango na tv
na fois ndima ko beta Félix Tshisekedi d'ailleurs kutana na quartier na biso asala boya non rien à voir avec la politique na ko attaquer Félix Tshisekedi na domaine politique na ko attaquer na mambo za matina te yango na ça va journaliste vous êtes populaire oui mais apprenez à faire la politique pour ma bena bango ma bena bino va jouer ces années wana conseil na biso na pesi bino nyonso bozwa na attaquer bino te na pesi bino ka conseil boza pemei na biso boyoka ka oyo tozoloba te bo apprendre comment nous nous comportons mpona nini Félix Tshisekedi alobaka mabe ya famille oyo basala bango mba ete parce que ayebi ke ezali badossier ezali koconcerner bavi na bango nous sommes en politique ya komona bango lokwa haine akomona bango lokwa moto moko batimi ya sa epuis nayebisa bino eloko moko efo boyeba yango ezali nini mbongo ya politique eza mabe koleka mbongo ya diamant esilaka mbangu sikoyo bapesi oyo par exemple 100 000 oyo lofunga moto na tellement bandi il faut ozalaka oye $50 opesi $500 okosukaka mbongo eleki kaka mpona kojustifie mpona nini esalaki eloko wana epuis na suki osutuki bo wana $5 000 na maboko osala nango eloko te okoluka lisusu bato oyo opesa yo te lokola bayebi ke yo ofingaka na yo baoyamba yo te conséquence okufi politiquement okufi likambo ya kanyaka tolobeli likambo ya mbongo ya politike ndeko alobolojwa toloba mpe ke ndeko Théodore ayaki pa ya mafa par rapport que apesa ye mwa quelque chose akasa mpe na ngambo wana ndeko na ngai Théodore Ngoyi c'est un combattant bato babandi politique sika nde bayebi ete ngai azalaka na union pour la nation allez vérifier dans les archives bokomona yango ntango tosalaki bloc ya opposition mais c'est Théodore Ngoyi était avec nous l'union pour la nation tozalaki na Renaco epuis tosala union pour la nation Théodore Ngoyi akomaka directeur général adjoint ya campagne ya Bemba peut-être bato bayebi Théodore Ngoyi te parmi bato bafutaka fracture ya lutte en 2006 ntango papa Etienne Tshisekedi abandaki kozala entretenu par Kabila en 2006 oyo aboyaka koya kosoutenir démarche ya opposition Théodore Ngoyi était avec nous nakenda komona sentinelle na ye ndenge bakataka ye loboko na biloko bakataka mabende na avenue de la Gombe moi j'étais là Théodore Ngoyi a souffert dans sa chair par rapport à la lutte ya opposition sikoyo Théodore Ngoyi oyo bino bokomi kobenga lelo Kabilis a soutenir Etienne Tshisekedi en 2011 Théodore Ngoyi oyo aza na kati ya opposition mais loko bato baza koyeba te ezali nini pendant que moi j'étais na majorité parlementaire ya ezali MP Félix Tshisekedi était entretenu par Kabila est-ce que boyebi raison ya Ibiza na Ibiza ezalaki justement pour permettre à Kabila d'avoir 2 ans la famille Tshisekedi ou la famille politique UDPS a toujours été entretenue par le pouvoir mais Théodore Ngoyi n'a jamais travaillé avec et puis Théodore Ngoyi aye mpona nini aye mpo ayebi ke na ka wana ya Kabila na Félix bazali kovioler intentionnellement disposition ya condition et puis bomi poser question soki bavioler droit ya juge bongo biso banzete ya bakasa ya mobei ya kokauka oyo toza ndeni est-ce que Théodore Ngoyi aza na mbongo akopesa Martin Fayulu mama na ngai bolandaka biloko wana te nazobaya bino avec beaucoup de modestie nazobaya bino eloko oyo botia yango na mitema na bino bamontant baza kotangela bino c'est justement parce que eza bato bauti na basala nzete bayebi baréalité ya Congo te ya motu moko ya UDPS abi non voilà bapesi Martin Fayulu 5 milliards boka yango na sango nazobisa yo mama na ngai non bapesi kanyaka te yoka ya bato bapesa ye 5 milliards tosala calcul moko grossier économiste expliqué tosala calcul moko grossier mpo bocomprendre yango mbala nsima baka na berere wana te nga so okosi nga na droit na osupporte mais so okosi nga na chiffre nasala 7 ans ya formation mpo na chiffre l'état congolais un président de la République avec son cabinet, un premier ministre avec son cabinet, à 66 postes ministériels et le cabinet, à la ligne d'administration publique avec 2 500 000 agents, à la ligne armée, la police, la service de sécurité, 257 000 personnes, à la ligne 145 territoires, à la ligne 850 secteurs de chefferie, à la ligne 5 000 groupements, à la ligne 55 000 villages, à la ligne autant d'ambassadeurs et leurs services.
service moma batona nyonso basangani okei na mopanzi ifo atonga baekole atonga bahôpitaux atonga banzela atonga banyonso tu wana mpo na ane mobimba un jour te mpo na ane mobimba asangisi budget nyonso wana esala 4 milliards 600 millions eloko eza surprenant akoka komobilize yango te oza koimagine l'état na mobimba na ye nyonso aza na plus de 33 millions de personnes oyo bavivaka na ye ifo atonga banzela atonga baekole aza capable ya komobilize 4 milliards 600 millions te me bazwa 5 milliards bapesa motu ndeko na bino bomona te eza liboma wana ata baventure ezali nini maloba na oyo suki ezali parce que toza kokoba kolukaka mpe bato mosusu bazali a baza koluka mikro eloko na nini aloba boye nazopesa conseil na kuluti na nga mike nani Martin Fayulu tika peuple à s'exprimer omoni baoccasion nde yango oyo article 64 tika peuple à s'exprimer omoni ntango maya azosala yango avec diplomatie azobana peuple bakokufa c'est bien mais nous mourons déjà bakokufa te bakopie te mpe bakopie ndeni bato bapiyaka bayebani biso tozali na posa to se prendre en charge omoni ndenge eza wana ozwi monsieur Félix Tshisekedi monsieur Kabila FCC cash bango tout totie bango libanda article 64 lokola déjà bavotamaki mabe baza korespecte badroit na biso te tozala na bango mpo na nini epuis toza koremarke bazali au service ya Rwanda mpo baza na posa ya koelimine mutu nyonso akoloba non na Kagame la seule personne le seul politicien jusqu'à preuve du contraire oyo a fustigé le fait que un ambassadeur rwandais asali déclaration à tout ici mitema ya bacongolais seule personne le gouvernement bauti osala aventure na bango basangani apres na suka monsieur Félix Tshisekedi ayambi yo so omona un ambassadeur afingi peuple na yo oyotinda ta vice ministre affaires étrangères asola na ye même ministre ya coopération non yo oyambi ye quelle insulte même Kabila oyo tu biso ti toyebi mabe na ye abenganaka ambassadeur ya union européenne na mbuku mais monsieur Félix Tshisekedi ta azaka lokola pulingi mwa petepete mwa banini bakomi komonela ye bamonele awa bamonele kuna non c'est pas comme ça voilà lolandi ale bolotwa kozokoba kaka kolanda awa domoni biso toza ebele olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus